Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss olimbisa kaka chouette. Voilà donc esengo mingi ya kokutana su lelo nzamba apesi biso pema apesi bino pema tuka tokutani biso nyonso lelo esengo mingi donc bonsoir à Zola Mboma, bonsoir à toi, bonsoir à Shuna Wawina. En tout cas merci à toi invité Bami, to partager vidéo la baronne voilà et aussi la bien soleil. Donc lelo toza awa pour un sujet en tout cas maman Babi otika la vraiment na moi ligne moi tamulai limbisa biso donc toza merci maman toza na émission na biso chaque mardi na dimanche ba oyo bazalaka na biso mardi na dimanche ba yebi donc lokola ba Patricia Mwika lokola ba Soleil Landu lokola ba la baronne lokola ba Matibikeka lokola en tout cas ba se bosé belé donc ba o bazalaka na biso lokola ba papa Jean-Luc Kaous lokola ba Généreuse Love ba Mayaya Zangabi Leonardo boza tellement belé ba o bazalaka na biso mardi na dimanche ba yebi ndenge émission na biso le kaka lokola ba Media Medina. Voilà Media Medina tozo zelayo na ligne tozo zelayo en direct. Media Medina sozo landa biso okoko okota na yo déjà. Voilà si je na biso ya lelo non avant na komana nwana papa Alpha Kumu yo koti lelo conseiller ya Soleil News papa Alpha Kumu yo na moni yo lelo émission na biso to sala kango chaque mardi na dimanche. Émission na biso kombo nango eza à vous la parole. À vous la parole oyo elakisi ke mutu nyonso tu aza na droit ya koloba, droit ya ko s'exprimer, mutu nyonso tu aza libre ya koloba do maloba eza mboka bino biso topesaka sujet topesi sujet maloba totike pa na bino to banda o débattre to banda oyeba pona nini boye pona nini te boye pona nini likambo faut ça la voilà po to sungana na communauté na biso ezali bongo communauté congolaise. Voilà donc toujours lukato yeba ba violeka na ba famille na biso awa na Europe ainsi que na partout en Afrique parce que bat Afrique pe baza pe en ligne ba kotaka pe eza pona biso nyonso tout donc voilà si j'ai absolument le nom pesa mo tantôt si j'ai ya semaine passée moi résumé muke ezala ki to banga to yeba pona nini ba papa bozula ka biso ba mama ba makango obali mwasi na yo bien obali mwasi na yo bien opeseli mbongo tie na ndaku. Voilà merci beaucoup Ndoi. Voilà donc obali mwasi na yo otie na ndaku après avoir côté na ndaku mwasa nga komine lisunga yo komo kezule ba makango to ngai ba toto yeba vraiment biso ba mama ba papa pourquoi bokoma na point wana eloko ni sala ka bino bongo eza suite ya comportement na biso eza suite ya nini ou bien papa ozono ka mutabilinga linga. Donc voilà si j'ai na biso ya mardi ezalaki o wana donc batu babengaki tozaki bapel en tout cas voilà si j'ai na biso ezalaki yango. Bonsoir à Lix BD, bonsoir à Justin Wella, bonsoir à Dasonama Guy. Voilà, donc, tous arabongo, tous sololi après sima. Tous moi conclusion, tous salanini, tout bongisa, pour tout salisana. Donc, ndenge biso stoyebi qu'avant tout banda vraiment lelo, bo kindenge tout tie bandim na biso ya Congo po biso na soto mo na makambezo sala manamboka na biso Congo.
tali makambo eleki lelo lobi tozalaki na marche na Bruxelles donc malgré malili malgré mbula mais tozobima kaka po toana souci moko kaka po na mboka na biso Congo. Alors lelo makambo eleki na Congo biso so tomoni yango toyebi ke tozo fanda tout le monde à l'est tozo lia vraiment mais boza à l'est parce que mboka na biso eza pena ya ko bouger malgré toza libanda eza mboka ya bapaya tolinga te tovai na mboka batu. Alors mboka batu oya bino moko eza nango kuna botike yango. Alors ceux qui eza ya ko bouger bozala peka à l'est tozala à l'est. Donc voilà, Nzambe a pesa biso vraiment asala biso grâce Nzambe asala biso grâce tozo lela tongo midi pourquoi Nzambe asala biso grâce mais nga on a yebi ke Nzambe aza vivant a osala biso grâce nde balobaka buto ate umeli tongo etana kaka ezaka na babutu mususu mono lali pena mono lamuki buto tali montre boy tozana iner Lalo, lembino pena moma ponge 4 no tali boy 3 heures. Oh, bon tonga ngozo tana te bonde. Mais suka. Au mon arabe 6 heures ebeti. Donc voilà, les alora mboka na biso Congo. To patienter kaka, to lembate ka na prière kaka, to lembate to tia toujours lo sambo. Tongo ekotana na Congo na biso tongo ekotana. Voilà, donc merci na batonyo surtout oyo tozarana bango awa et puis na ba o bazana na souci ya mboka na biso bazo participer na ba de connexion nyonso to moni lelo ba marché na Kinshasa to moni ba image biso nyonso donc ba courage na bango Nzambe akosala voilà donc on ezaki ki bongo moi parenthèse muke pour na Congo na biso. Voilà, bonsoir Tina Diata. Voilà, si je n'habite sur les lelo, si j'ai oyo, maman Babi, j'espère que Ozalara déjà prête déjà pour si je n'habite sur déjà non peut ça pas bande koba yoka. Ok, si je n'habite sur les nini à lelo, si je n'habite sur les papa na maman to bolingani na bino, bolingani bolingo ezali. Bofandi pe msuspenda kumoko ndenge zala kaka vana ngubala na bofanda kumoko mususpe na pe bofandi pa na mutavai na kwena ye o avandi pa na ba me posa bo sangana boko mesika moko meza eloko moko ezo bloquer bino eloko ne bloquer bino libala biso tout oyebi ke moi na mobala va ba vande sika moko esingaka il faut mobali abimisa mbongo apesela mwasi na ye a honorer mwasi na ye nde bazwi mama baye na ye na ndako mais siko bino bozwi pe mwatana papa posa pe bobalana mama za besoin pe papa pe abala ye mais papa sikoyo makoki ezate papa atali gauche atali droite makoki ezate siko mama abujaka na ye kana kibo mama ndenga zo bouger mama za na moi makoki sikoyo keso ezali soki mama bimisi mbongo apesi papa parce que ezaka bino mibale muto amisa to oyebate mama bimisi mbongo apesi papa bon papa yo zo mbongo yoyo kende ko balanga est-ce que eza mabe to malamu voilà donc à vous la parole. Si je n'ai vu à l'élo, yangoana. Comme tu as déjà na maman Babi Joli na ligne, tu as dit qu'elle est déjà parole hier de répondre. Après ça, numéro ezaliwana, oya robenga bengi, oya rokota direct na vidéo na biso, à côté donc voilà. Malobeza omboka yo maman Babi. Ok, maman Solange Diata na langi ndingo lobiwana pona ndingo to koloba ke moi si bazana mobali que moi ça ma papa ça na bon côté et que moi si so ka na ngo et ka koko sunga mobali na pese mbo ko balana voilà ina lo bezo ko moko déjà na bokoko na biso na coutume na biso mobali des fois abala moi si et non moi si
abala ka mobali to mwasi akomibala ye moko mobali nde yo fozala na mwasi lingana ndenge otoloba wana ke mwasi soki aza na mbongo so akoki kopesa mobali entre bango mibale bato bayeba te mobali amibingisa ke neti ye mutu apesi mbongo ke apesi mbongo ke abali mwasi pa bapara mwasi ngapa na koloba toka soki basi oyo baza oyo basala yango en tout cas nakoba te ke soki bazali basi oyo basala yango mpenza bazali ke yo mwasi mobali ata aza na mbongo te ngombe kutu bovana na bino ka libala lwa kosomba po baluka baloba ngombe bovana na bino kaya libala loko ata kutu mpenza neti ngafwa mabomu ata naza na bamillion ata kutu mbongo yango etondi nga immeuble mobimba jamais na kolongola ata inceste oyo ya rouge oka neti omona wana babalabala na pesa mobali ake mobalaka jamais. Ok, mama Babi, sikoyo tokoko yeba ndenge olobi eza jamais, sikoyo toko yeba raison nini eza jamais, pourquoi eza jamais? Mais parce que déjà na bokoko na biso na coutume na biso esengi te mobali nde na mbongo ya ye moko na mutoki na ye moko ye mwasi parce que moi okopesa mobali mbongo ya kobala teza déjà botutu parce que mibali yo moko parce que yo moko na mobali na boyebi mobali ayebi ke mbongo yanga na bali na ngai eza yango na bali eza nango na ngai te eza yo moto opesaki nga ata kutu mpe un jour mpe kokoki mpo koswana te mobali yango banga na bala yo moto opesanga mbongo na bala sikoyo kosali so bakatelo tolingana ndenge wana voilà tuti ozana na chance te ke mobali apesela o mbongo mobali apesela o mbongo na motoki na ye moko to soki mobali po bamisusu mpe mobali mpe aza nango nalingi na ye te opesela o mbongo adivasa bazake aza na taya na mbongo mobala nalingi na ye mobala yo te oui mais mosusu mpenza ke mobali aza nango te soki mobali aza nango te movanda kaka bongo parce nango bateke ovanda mpe 10 ans na mobali to 15 ans na mobali yango akozwaka mbongo ya kokangisa te mpo ya kobala yo mais sikoyo soki nde taka aza mpe kaka na mbongo yango te da sekala sikoyo osala nini oboya mobali yango yo soki mwasi yo oza nango soki yo oza nango soki yo oza nango lukela soki mobali no mosala moko boya luka mbongo aya kobala yo soki mobali yango aza nango kaka te bovandi nga mpenza nga na kovanda nga nazwa mbongo na mibalela oza kotutu yo basi mpenza oyo kopima kaya na mokili mpe na malchance obibaleli yo moko mpenza nde yo moko misombo mitesi ntango ozokende kofukama na envelope nde tokenda kofukama na envelope wana liboso ya papa ayebi so soki mpenza olingi mobali oyo nazwa mbongo komsa nde batunaka biso yo kontini mais yo moko moto mibaleleli mbongo wana osimi na envelope eza ya yo moko nekoza si mobali ana vai na kiti azobake mbongo wana mosina azozopesa eza ya ye moko yebisanga so na kosi atuka omibaleli yo moko oui il faut mobali nde mutu apesa mbongo ape mobali nde akopesa mbongo basana mobali bakopesa mbongo yo ofukami epa papa ya bino ofukami liboso toka papa neti ezi binesi nga na fukama epa papa neti na biso papa na biso avandi ya kote papa neti na biso moto abalisa biso to donc nafukami liboso papa neti na biso na envelope atuni nga soki olingi mobali wana boye ndeka batunaka na nzini azwi mbongo azwi maboko mibale atomboli nga yo soko bakotombola maboko mibale na mbongo na yo moko na mbongo ya tata na yo moko na mama na yo ya famille na yo esopi yo en tout cas ma commentaire eza vraiment mbongo mobala yo te so mobala aza me nayebi na poto awa basi mosusu ya baza mobala azali na mbongo te ya efolage basi mingi na poto surtout poto oyo bamama ebele baza toyebi mpe bango mobali aza na mbongo te meye mpena azwaka na ye kaa mbongo apesi mobali abala ye po kaka baninga na ye to batourage na ye baninga na ye to bafamille na ye to soki bamona kakaki abali nzoka ndemta apesi mobali libala ndenge wana esimbaka nango te mpo mobali aorespecte te mpo ebike ye te moto abalaki ye moko abimisa mbongo na ye abala yo to ozosanti mpenza ke mobali ye moko mpenza donc alingi nga abimisi mbongo na ye apesi nga valeur abali ngai to bameleli nga masanga na bapara na ngai na mbongo ya oyo mobali na nga bamelelo masanga na mbongo na yo moko wana eza kotutu te
Bon. Solange eza motutu bobala bina libala loko tosomba tokamata mbongo lokende opesa mobali abala o toza na chance ya libala to vandi En tout cas. Voilà, donc, voilà. Maintenant, surtout, bozo en ligne, bozo yo ka Maman Babi. Donc, on est qui bongo avis à Maman Babi. Donc, je sais pas. Tout le monde au bazar. Donc, bonsoir à Deschoul, les beaux Moukoulou. Bonsoir. Bonsoir, Karine Movoto. Ma concert, bonsoir à toi. Donc, on est qui bongo avis à Maman Babi. Mais Maman Babi, on nous le bango pour parce que le bique biso babantu, biso on nous le bango za pour na biso kab africain. Bosko ceux qui ezaki okuta na mobile moko ya étranger. Ok, pas na bango makambo wana ezaka nango normal. Ngai na kotala makambo mobile étranger te ngai na komitalela ngai moko komanga moko na zwa mbongo na ngata mbala mwaza mundele napesa mundele wana kindo kobala ngato nga mona zo mine bazela mibale milita de la africaine elo échanger zate elo échanger zate il faut oui elo échanger zate ngata mobile ngata baza kotisation c'est pas de la gishata papa tout ça zo tourner yo ntango zo ngo bala mwana nga est-ce qu'on dit coquille papa ziye ya kanja na ye papa tout ça tourner que est-ce qu'on coquille ah oui est-ce qu'on a ndako est-ce qu'on a boy azo tuna wana kutazaki na ngota ko betelela opale me mbongo libala me ezalaki nango me batunyo ti ozo za na ndako za na tu ah oui En tout cas, atili mbongo libala babali mwasi na ye basali feti ale afuteli mwasi neti ye na bana baye poto wana nde nazosanti mpena wi mobala azosalelela nga do nayaki mpane na mokili opamba te parmi basi na za do voilà yongoozosalelela yo moko mama esopi yo bazali aza apena donki mobali mpena azomona mpenza ke mwasi ye moko azopesa nde moko mwana mpe mobali yango azonyonge na ndako na ye azopesa kaka mobali mpona babango na te azala na mobali eza mabe ozopesa kotokola na nzoto ozomilongola bachance na yo d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Maman Babi. Donc, on est avec bon avis à Maman Babi. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous êtes toujours en ligne. Sur ligne, on intervenir au côté des sous-sous. Pas de souci. Merci beaucoup, Maman Babi. Donc, numéro Zawana. Bon, ça, le call à Maman Babi. Parce que dans mon commentaire, ils appellent Djebele. Donc, bonsoir à toi, Colonel Odombo. Bonsoir, bonsoir, Colonel Odom. Voilà, depuis Paris. Donc, ma numéro est Zawana Bobenga 0032 465 23 34 24. Donc, voilà. Namone ba papa msubazo salaba réaction ba kote men bozela moko parce que Facebook et Kokoko ta deux personnes. Voilà. Bonsoir à toi Ndoi Soleil. Bonsoir. 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 Et c'est mon mingi au mona yo yaya maloba omboka yo. Malombo Kangai, donc Nalandi Mama, je suis vraiment de son avis. Toko sana libomate au poto. Na poto, il faut s'intégrer. Tozwa oya poto, mais oya biso coutume wana oya zala ya kitoko wana oya sala ate. Nzelando na habité oya mba mutu awa. Oui, allô, bonsoir. Oui, ça va. Na tokoye bezana ni papa. D'accord, parce que tous en pleine émission, on a habité aux bien absent en compte émission, tous ça là, besoin bien absent en compte il y a site à Soleil News. Oui, naebiki oza kolo émission Soleil News, mais naebeli on a Congo Mikilo. Bon, comme tu es occupé, je te rappelle après alors. D'accord. Ok, c'est pas grave. Merci beaucoup, papa. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc Ndoyi toujours sorry parce que voilà, ils ont même numéro de m'expliquer. Je suis vraiment en accord avec la tantine qui vient de passer là. Donc, tout ça, la RRT, poto, c'est bien de nous intégrer. Mais oh ya coutume na biso oh ya kitoko wane sala ke ba papa ba sepela ba mama ba sepela ba ndeko ba sepela il faut pas tout rejeter en haut.
libala je crois bakoko ntango bavandaka na se ya nzete ezali mpe mpona kopesa mobali donc ayeba role na ye ntango azoya koya na famille na ye eza déjà mpe mbongo te oyo ezali ke bamilliard eza symbole mpo bato bayeba ke mwana mwasi mwana na biso oyo azalaki na charge na biso lokola yo yo kozwa ye lelo soki likambo tokotuna yo c'est un peu ça hein? Donc soki yo moko mama lisusu omipeseli mbongo mpo na lobi baya kotuna mobali na compte ozomona te komiki nayebi te ose dénigrer bamama tokosanaka liboma te soki bamilliard eleki yo ya koleka luka baorphelina na Afrique opesa balia kosala erreur wana ya to répondre mutabengi biso. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ndeko Mutonyoso, bonsoir, papa. Ouais, papa, Tozo Landao. Oui, on peut comprendre que les balles, on va les balles à moi. Je suis vraiment montré que on va le temps. Tozo Landao. Quand on va démarcher, il y a des balles à la sur le africain, sur le congolais. Il y a là, voilà. Jamais les pas de là, mon soit tingé de calder pas mal. Le mobile a tingé de calder pas moi. Parce que mon bal a kangé moi qui le pas. Quand on kangé moi qui le pas, malango, ça fait chier partir avec le bal. C'est pour honorer la femme. Donc, moi, si à quoi que ton bal est mort, pour à balayer, à l'humanité, ça honneur par rapport à. Je ne vais pas le respecter jamais. Donc, on va les on va les balayer, il y a balayer aussi pour nous balayer. Donc, avant l'engagement, pas la reprise, ils l'ont déjà fait. Donc, il a les balayer. Voilà. Mais papa Nangaï, voilà, bonsoir à Hans Luzolo, comme notre comédien, bonsoir à toi, notre artiste, donc pour notre robot en bas, mais bonsoir à Toto Lina. Papa, les lots, comment on a mokila ndenge koma, ndenge lobi ke nan to mona te mwasi, azwi mbongo akekengela mobile lopango, tout ça, parce que zalaka mobile nde il faut apesa mbongo. Alors, sikoyo lelo tokoma komona ke mwasi ye moko pena mobile afai na ye, mwasi aye abandi kosala bino ba avance. J'espère que yo ko kutana nango. Mwasi ye moko abandi kolinga yo et puis tokoma komona ngo ekomi lokola normal, ekomi lokola normal ke non yo papa ofandi na place bino nde basala bino po bino nde bo sala biso ba avance mais basi bakoma kosala bino ba avance. Sikoyo yebisanga différence ni eza wana na mwasi apeseli yo mbongo ke ndo bala ye na ndenge ya kobata ma différence ni eza wana na mwasi ye kolingo ye moko. Ben écoute, c'est la même chose. Moi, c'est après Rolingo, les locaux, on peut faire une nouvelle avance. Et puis, mobile, pas Rolinga, pas Balingani. Toujours vivre en haut, mais moi, ma vie, je ne dis pas parce que moi, si on a eu ça en Afrique, ceux qui les longs, on va la voir sur le banco. Pour le bénin, il y a eu ce nom. Je suis devenu, mais il y a aussi. Pour ce pas dans le mot. Mais l'inverse, c'est la possibilité. Moi, si alors, on va dire que non, Rolinga, c'est une égalité. Donc, si on parle de ça, il y a moi aussi, et la critique à s'engager, il n'y a pas moi aussi. Moi, c'est la ligne, c'est bon. C'est par exemple, les communes de l'inverse. Mon pas de la valeur, et ni moi, c'est dans la valeur. Parce que celui qui confuse la côte, c'est l'esprit, on a un exotique dans la ligne, donc, bien là. Donc, là, il y a beaucoup d'écouteurs, mon pas de vers moi, c'est engagement. Mon pas il y a quelque chose s'engager par moi, c'est assumer que c'est valeur à balayer. Et c'est ce qu'on dit. On va dire, balayer. Mais jamais l'inverse, c'est ça, parce que l'inverse, c'est que mon pas avant la moto à l'ingla, il est moko. Et puis avant la moi, c'est mon bon sang à l'ingla. Ce qu'on a mon bon, on a dit d'abord, parce que moi, si on fait l'ingla pour l'honneur, mais il m'a monté à l'ingla, dans moi, c'est mon chouchou. Voilà. Donc voilà, il ne faut même pas qu'on t'en va 23. Ok.
En tout cas, merci beaucoup, Papa Langai. Donc, merci beaucoup pour l'appel, Nayo. On est toujours ensemble. Donc, on déconne sur bazar en ligne, bazoyo kayo, bayo kiyo très très bien. Namon papa moussous va réagir. Papa Jean-Luc Kaous, il y a lobby qui est normal, qu'occupé au défambon et pas moi si. Et puis aux zones c'est la estima. Donc voilà, Papa Jean-Louis. Moi, c'est au défambon, moi. Si vous avez la maïle, avec avant la possibilité, à profiter dans moi, c'est la sens que ceux qui m'ont moi fait pour ma bien, moi, la aider, moi, je n'ai rien à propre, moi, c'est ça la cas. Mba lesengwa comme ça comme kop na ye na ba ndenge ya normal ya ko ya mayele azobomba ka muke enso ba ko fara de moi qui me et voilà na do bala yo voilà un questionnaire parce que la question que moi ba le faire moi c'est bon moi c'est pas pour les gagner ba lambo mais tant moi ça les qui lambo pour ça bien yo on parle na mayele na bolingo ko na moi c'est là ko ça moi économie na ki ya mo ko moi voilà mais là yo bala yo moi, ça va commencer, mais c'est comme ça. Mais jamais, mon bal, on est au Sopanagab, non, il n'y a pas d'anga, ou bien, non, il n'y a pas d'anga, je suis sauté. On va aller, on même si on va monter les couleurs, on va expliquer que non, je vais balayer. À vos valeurs. Ah, d'accord. Mais si on est moi conseil vite fait, à part, nayo, pas papa, on est, bah, mon en avant, moi, ça normal, yo, coco, le bani. Parce que jour moi ça va augmenter c'est même pas bana même des fois bana va botter papa bana va valeur voilà parce que bana va constater que maman banga papa un jour va retourner. Ok, en tout cas merci beaucoup Papa Langa ndeko motonyo so donc voilà merci beaucoup on est toujours ensemble. On est ensemble. D'accord, merci beaucoup. Ah bon? Ok. Si. Nabi concours moi ezalaka boy zobeta nzango to gagner rapide. Bon voilà. Ok. Ah d'accord, merci beaucoup Papa Langai. Allez. D'accord, on est ensemble. Voilà, donc et dans les acquis, bon, papa n'a vu donc bonsoir à Patou Soda. Bonsoir à toi, l'imbattable Touramboma. Bonsoir, l'imbattable. Bonsoir à papa Chico qui vous là. Bonsoir à papa Jean-Louis. Maman Doi, donc yo, Zalarato Yambaraba invité na bisona nous. D'accord, voilà. Il n'y a pas de souci. Allô, bonsoir. Bonsoir Mayaya Léona. Oui, bonjour. Ouais, Yaya, tozo yoka yo, bande konyo so baza en ligne bazo yoka yo. Donc, Maman Léona, okoko longwa pembeni ya, okoko longwa mwa muke pembeni ya pareil ozo salela, ozo talela direct, comme ça, et tika osala moi retour parce que oza concentré nango donc yo déplacer na yo sola na biso normalement. Merci. Ah ok. Oui, ça va ngana loba. Ngana loba pona ngane na moni vraiment pona ngana moni c'est impossible. Donc atako tumbongo ze belende nini donc je sana to zambongo na yo a privé au pesa mobali aya ko bala yo esa malamu te. Oui. Ndenge ezali pona ndenge na moneli. Tango bakoko na biso esalama pete. Tina tango ya ba ata totali na kati ya Bible eloko ani salama te. Tango tozomona ke Moïse azoko bala mwasi na ye. Tozomona bazoko bala Rebeka. Bapesaki ba mayaka, bapesaki biloko nyonso ewutaki toujours epa ya kota mobali. Etango Abraham azoko kende kobala, bazoko bala kaka bamibali bato bazosala ba geste wana. Atotikaka ta komona tata na source ya tango makambo ya Nzambe ya kala, bakomona na Bible salama te. Eza respecté d'abord atako tovandi na mobali yango na kati ya ndako akozwa na valeur te. Jamais.
un jour beaucoup discuter parce que na kata ribala matati zanga na ngote omona akokate loka lingala est-ce que ngam la lingaki yo sirmo mto pesa ngambongo pona obala yo donc ozona valeur te donc azo kitisa ona se siko na tango na so comme na discussion yo osana ni siko yebisa yeke ndeke za ona ngana keinanga oza swata na courage oloba te ke ngana keinanga so tsiki okokata ko loba donc penga ba parents na o ba vendre likambo ozana courage ona te parce que yo moko mto bandeli mobali ozomona mpona nga na moni ide wana vraimen eza malamu te malamu peut-être na mbongo na ndenge papa auti koleka siko alobi malamu kutu na mbongo na yo soki ye aza na mayele ye moko mobali akoki kozwa mbongo wana ndenge na ye atourne yango na ndenge na ye kote na ye moko nsima ye kosala nini koya kobala yo mais eza te ke yo ozwa mbongo kolo kodefisa ye boye wana eza ma respect eza soni. Vraiment. C'est vrai. Attends, tu as un jour sur discuter dans le dag ou bana ba yoki dikambana. En tout cas, na yebite. Voilà, donc en tout cas na yebite parce que na mona na ba commentaire na bino bozo benga na zo mona ba commentaire moko ezozonga mwa mingi. Ezozala kaka chantage. Donc on a soki na comprendre bien. Bon, tout le bama mingi te, mais et l'autre banga reza chantage alors. Parce que même bato bazo commenter, non, après si ma commencé le chantage, yo moro mtobala kinga, après si, donc na habité, et l'autre banga reza rapport na chantage, wana so na comprendre bien. Non, ils ont pas na chantage, ils ont pas na chantage. Ndenge zali bo so totali kaka na ndenge ya ba Moïse ba banda ko bala ba Rebecca ba bala bango tata wa Abraham azali ko bali sabana na ye donc eloko moko te utaki kote ya mwasi donc mobali mutabanda kusala kote ya mwasi donc na ndenge ya kala ata ba mama na biso ba poko na biso izapeka ndenge wana ba mama na biso ba papa nde ba banda ko bala bango. Okay. Eza nango mpe kaka mbongo te parce que nga nayebi famille moko boye mwana na ye ya mwasi bake kobala epai ya papa wana papa nayebisa mpenza mobali wana ke naza na besoin mbongo na yo te nalingi otya mwana na ngai erese elanga ne fils de sainte oyo ya symbole tokali mwana na ngai un liputa akali mwana na un liputa mais problème on peut siko yango wana mama Léona problème on peut siko yango na po lelo pe ba facture en tant obike na tanga ba bible na tanga ba mama na biso ba série wana pe facture ezaki lokwa ya lelo te problème peut-être yango wana lisusu po lelo déjà ba facture et comment ozo balisa moi si bino donc yo moko biso tout oza ato yebi mais avant ezalaki bongo te mutazaki na facilité mais lelo sikoyo barozwa yo facture bandi banda wati na seo sikoyo mama aza na mwa makoki wana kasi facture soko ye banda wati koto bapesaka date oyebisi bango ke pour l'instant na moi naza nango nano te bozela nakele kobongisa apo kopusa ata peut-être une année obongisi ntango omona ozwi mwa ndambo oye nango ti okoki obi ozobongisa po andeko no ntango omona ekoki okomisi nyonso oyo kopesa bafacture mosusu mpe namonaka apesi ndambo ya biloko mosusu babakisi nsima mais ozala nde na volonté kopesa nyonso parce que bamopende mosusu bazalaka so bapesi ndambo ndenge wana asekona libela kobakisa lisusu te wana nde eza mabe ezaka likambo ya koyeba kaka koyesa bango ke pour l'instant naza nango te bango bayeba otisa bafamille mosusu nde baresona te balinga kosenga mwa facture ebele tanke epi tozokela yango ya pasi oyo c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Donc, voilà, bonsoir à Jetou Poïm, bonsoir à Media Medina, bonsoir à Sandra Moseka, bonsoir à Nick Diblin, voilà, vous avez vraiment ébélé les lobozo kota, vous partagez vidéo, vous invitez bami, baninga baya, sous muninga mokaza na kwe moro boye pe, azo vivre makambango, ou bien soit azaki pe na idée ango, asala ango, pa na ya mona kizana ango normal, mais elle au côté de l'émission lundi azoka point de vue à Batou n'est peut-être côté à comprendre que bon donc ils ont des mabé donc on a qui n'a idée n'a pas ça mais n'a pas ça té donc voilà toi invité bami numéro est à mon 0032 465 23 34 24 voilà ils ont un WhatsApp neti Maya Léona abengi biso eza
n'appel ya WhatsApp. Voilà. Ndoi Soleil, tozo yoka yo maman. Voilà, en tout cas, je suis d'accord aussi avec la maman. La Monique, ba maman vraiment bravo. Ba papa pe ba banga na bango kokota te eza tozo solo la kaka mais to ba maman o bazana ba idée wana botika ko bebisa mystère. Botika ko bebisa mystère ya bokoko. Libala eza atandenge ezala na pe belete po yo yebi ke libala pe bakakolaka. Ba parents musu ba koza pe ba famille mosusu na lokoso ba tie moi likolo ala peta mboroya na bino o discuter partir à libala ba discuter kango. Mais yo eza symbole ba biloko ba longola raté bo pesika même bon à libala nga na yebi ke ba famille nyonso ya mokili ba discuter mbon à libala. C'est pour ça même ba vendre na table ronde. Au moins ba vendre les deux familles ba solo li ba discuter na bango ango. Le baka ba famille a lokoso et comme ba famille a lokoso mais libala eza symbole to bebisa mystère wana te toye poto oui to s'intégrer oui mais on s'intègre pas na makambo o ezali ba koko ba vandelaka to tika libala ezala mystère tika papa abunda aya ko bala yo po lobi a valoriser yo po soki osali buzoba mama mso alobi wana awo mama soka devisi mbongo yo so mona mbongo ya mwasi na mobali kasi ofuta magana na mbetuti poza ba tentente poza la ba tentente ko futo mbongo wana na bilengi mama mbongo soke leki yo luka orphelina pesa ba pauvre balia ko pesa papa te aya ko bala yo na ndenga mabete mais yo kanga tambo koma na mariage wana nde siko tangu papa ko pesa invitation et pas ba camarade na e biso pe famille na soto pesi ba invitation pa ba camarade na biso pona fête za la kitoko là moi je suis d'accord pona to ça la fête ye bima kitoko je suis vraiment d'accord que boyokana bon ba mama biso famille mama to somba biloko ba papa bosomi masanga bon monte bo bongisi fête mais on ezaki ya coutume laisse que papa le fasse. Comme ça, lobby ata lobby na oso ipendere ni yo talieka otalieka bieta tonton o. Omoni. Mais yo sala kia mama. Loba. Natuna nanu bande konyo surtout donc voilà na mon présence ya Guicha la blonde. Bonsoir à Guicha la blonde, bonsoir à LG Moaka, bonsoir à Cyprien Remus voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc, na le ballon, moi, boye, maman Media Medina, na mona kezo lingo kotazela, tout aussi, sina maman Soleil, après, ou pour remplacer. Sikoyo, question moussou, eza boye. Soki, papa zana mbon wango, mais eza siko ndambo. Côté à fête, nengo lobi ke, pour na continuer fête na salle, wana maman koko contribuer pour fête des adultes. Bien sûr, ça je suis d'accord. Mais sikoyo, mbongo wango ka o ndeti par exemple ba sengi facture autant ba sengi quelques makazia masanga autant alors papa zanango par exemple moitié siko moitié wana ezozanga wana yango na biso ana mboka na biso balobaka hablando se entiende la rente batu bayoka na kaka na kosolola. Bon, yo kanti pena yo so koza na enveloppe na honnête basenga ki o 1000 euros. Oyo ko bala mwasi na ona 600 euros. Famille na ta baza lokoso. Bako boya kozwa 600 euros wana. So basenga ki o 40 casier. Yo ye nango 38. Pona de wana ba boya bali so mwasi. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le baki famille on ba ligi na ba pete mwana ba ngwa bala. Pona de casier obino mo mela na mino kana ndaku ndengo wana bosili na mino de casier. Bon mobali ayo ko honorer mwana bino aza sincère. Ayebisi bino ke na ye na 38 nanga sur 40 mais 32 2 wana etikali ata na sima mikolo yango pe famille yango lokoso ndenge nini wana pona kaje ya enken awe ezaka so pe 18 euros pona 40 euros yango boya mwana bala seke bwana kopa kitoko te na mwana bino mwasi toza sincère Pona ni basala maloba kitoko. Pona ni basala maloba sukali. Moi mbali wana ena respect nyonso avec le peu qu'il a. De toute façon libale ya symbole lelo to komi ko sie misango na loba pena ndengo wana. To komi ko sie misango. Ngai lelo so inde na boti bana nga misatu wana ya basi. Soka bale ayelinga mundele. Mundele na so deja komo matanda kuna wana oyebise papa biso na mboka na biso to balaka na coutume. Soko moni ko ke na coutume wana ko koka na yote c'est le moment. Bana nga baza mikeme nazo yebisa ke biso coutume to sala nango ba jeter malgré bozo lo ba espagnol la bino wana ou tu te maries na coutume ou tu te maries pas
Soko lingo bala, c'est des choses, en tout cas, ils appellent kitoko, pour bango, pour mon andé, mariage coutumier, les caca, et c'est pel sarabango. Je crois que nous aussi, on va faire pareil. Donc, il y a pas, il y a midi à 14h, et puis, papa, vraiment, oh, sala, on peut poser la peine, audace, na niveau, anate, so, moi, ça peut si on peut mbongo, pe na po ki bala, et yo, oh, sala, et après, ozo mbongo, ana, pourquoi ozo ango? Pour bala, biso, na pas normal, ozo mangala, msuso, lobi, oh, uka, yimta lata, veste, pe na, comme, mikolo, bakoma, otonga, ya maputa, na ne. Oka yimta lata ine pena mtayo ayaki pala biso mtayo pesa lingala obonsko so yo mo mto pesa ki loba na ba pesa lingala moke ko mi bwaka na 5e étage mama bo sala rere wana do kufotiki bana pourtant batata mangwale yaka bango donc ako pesa o moko mi bwaki donc voilà pour ça. Comment regretter pourquoi je l'avais fait puis moi wana oyo defsa ki wana ozwa ngoto ekedeka na ba cadre ka ya kata Juma esili. Non mais nende kwa motonyo so papa na de kwa motonyo so lobi makambwana oyo lobi wana ya ba bilengeza rien à voir pona ofuta nyongo za rien à voir na yango parce que ceux qui sont yo pe na ndanga libala obele est-ce que ba famille no ba rozongisa mbongo wana oui allô bonsoir oui papa maman a dit ça, a dit par rapport à Maman Soleil. Papa n'a bougé mon mouquet, pour te dire à retour ma case. Ouais, non, la logique est maman Soleil. Ouais, ça. Comment on dit maman Soleil? Il y a maman Soleil. Dans la ligne Nayo. Ouais, donc, Bilingi n'a rien à voir avec mon Alibala. Parce que so au commune à point on a elle a expliqué so au Bali moi si vous avez la tête il faut arriver c'est au Balani mais un moment voilà c'est comme il faut lui non parce que vous avez à compter dans votre vie Bala à comment structurer moi c'est comme esclave non c'est d'abord l'amour les salariés qui montent à s'engager dans les camps de Bala le restant c'est déjà la façon de s'organiser pour vivre. Donc, il n'a rien à voir avec le Bala. Voilà. En tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Oui, papa. Entre parenthèses, ils savent comment ils se comportent quand ils nous marient aussi. Ils savent comment ils se comportent avec le femme. Voilà. Donc, en tout, ezaka ke ba maman bosala berere wana déjà c'est salama et si bobalana et continuer mais moi je le ferai pas. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc il y a là-bas au la gare du Nord à Bruxelles que si mon au sali n'importe quoi au samedi parce que au Lucas sexe voilà. Non, l'ibala ce n'est pas ça. Libala c'est d'abord le thème à tout année c'était la ningue basale et puis quelqu'un juste pour ça la signe la famille y a on te dit tu vas venir bala autre moi mon bala que bala moi et politically parce que les bélés baba la rappelle que on a est-ce que baba na ba sale le rocher quand on a pas là le logo il va venir la bala na gasi ba sala donc ça veut dire que ami que c'est là un bon thème ça foutama on a fait une pierre de la bourse. En tout cas, vraiment. Merci beaucoup, papa. D'accord. Ok, ça va. Merci beaucoup, papa. À tout à l'heure, oui. Merci. Voilà, donc à Maman Soleil, j'espère que Oyoki, au papa Lobby, Bandekono Sobasa en ligne, il y en a Obazo Potasiko, en tout cas. Bonsoir à Betty Boana, bonsoir à voilà, Dadou Isenge, voilà. Voilà, papa n'a pas eu un outil pour intervenir. Oh, bazo kota sikoyo, j'espère que bozo me comprendre quand ndenge bato ba pesa explication, j'espère bozo comprendre moi mais bozo comprendre déjà ndenge sujet ezokende. Maman Soleil na évité moi liloba pa ba ndeko ba salara yango okoko conseiller bango nini comme ça. Bon conseil zaka mon po hein s'ils le font vraiment
pona esengo kaka po baya kobala ce n'est pas une bonne chose. Batika papa aya ko honorer ndenge esalamela. Soki déjà bavandaka ensemble et comme ko déranger, bon je sais pas hein, bo vanda ndenge bozo vanda na ti papa kozwa idée po ndima déjà bo vanda ndenge wana mais ko sala erreur wana te ozwa mbongo opesa papa po ya kobala obebisi mystère alibala. Mystère alibala to tika ndenge ezala kaka ndenge sala biso esengo wana papa ye apesi un petit rien dans ta famille et puis bo vandi bien. Donc voilà ba maman bo sala ngo bo respecter bokoko en tout cas. Bo respecter bokoko. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Maman Soleil. Toi, Yambasunde comme sous en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, Maman Babi. Maman Babi, na bakisa so mwa muke na ndenge na ote koyoka pona makambo ya mbongo alibala pona bafacture batusu basenga bafamille mosusu basengaka mbongo mingi en tout cas si je mpe poto olobela yango parce que basi mpe mingi bazozanga mabala mpe r montant mozoto mobala te azali ngai nayebi yango mpenza surtout na niveau ya kishasa ozomona parce que tozosala bémission ezaka mpona koto te eza mpona partout voilà. Parce que même na niveau de chasa, okomona penza ke famille bazosenga mbongo ya libala okata bazoteka mwana na bango. Donc babosani penza ndenge bokoko na biso ndenge bazala kosala kala donc kotenga na ndenge penza ole bosenga mobali biloko selon possibilité na ye otala kobala ngo mwana bino azwi eske biloko tozosenga ye aozala na makoki ya kopesa biso biloko wana nyonso motana mbongo tozosenga ye eske parce que bokote nanu teke ntango mobali aza kobala mwana bino ofamille na ye babakisela ye mbongo ete parce que mibali mosusu mpenza bazali ke ntango azoya kobala mwasi na ye azotia kutu te ofamille babakisela ye mbongo azolingaka bala mwasi na ye na mbongo na ye moko na motoki na ye moko mais akoya kokutana na bafamille moko bakomi kosenga ye bambongo bazotala meme pake mbongo wana bazosenga ye ye moko akokomituna na kotongo sikoyo wapi sikoyo omona sikoyo donc sikoyo esenga sikoyo asa susu libala eza te mbongo oyo basenge biloko bakazie basenge soki kombe bamisusu bakoma kosenga na baplasma na batele bafrigo bacongelateur babiloko ebele ekomosenga sikoyo ntango baoya komamika ye so mbongo ya libala te mobali kao me mwana kuta mbala ta mwana bino susu eza te wana mpe entre-temps mpe mama mpe aza mpe na mwa mbongo ne moye mpe apesa mpe eza te malgré aza nango mama kutu yo kutu komeka te vono kutu fana noka ndenge wana mpo wana eza lokoso bilaki na kutu yo kutu kokutu te wana pena mama penza soki penda wana ndeko na nga tolunga ete mama bato basala mwasi mpo mobali abala ye eno basala mobali mpo mwasi abala ye na biso baafricain donc ezala mwasi ata kobala étranger ata kobala japonais ata kobala mondele yebaka ngo ke biso basala soto mibali babalaka biso basala biso soto bala mibali donc voilà donc wana sujet vraiment po tosolola ngo en tout cas bato mingi oyo parce que biso mpe tosi tokoli tozobalisa mpe bana donc na bafamille na biso ezali neti nga vraiment ntango nga nabalaki kana nga moko ntango nga nabalaki mobali na nga tozani ande naosolola na bino aza pembeni na nga wa papa na nga mpe bandeko na nga bandeko papa na nga na mama na nga basenga oyo mpenza ndenge ya bokoko na bango ndenge mpenza esengelaki me mbongo ya libala papa na biso tiake na sa mabele atika kosenga bokilo na ye moko teke o atia mota o 1 euro o 2 euro o 1 million o 10 000 papa na biso atika na kotia mota te ye so mbongo ya libala akoma toujours pesa oyo oza nango nazoteka mwana wana papa azalaki na chance alors ya kwelaki na famille abongo azali na chance wana mobali na nga eza pembeni na nga papa na biso tiake na sa mabele nde nabalisa bana na ye tu atikala kosenga monta basenga bandungu tu mashe tu wana asengaka na ye me na monta ya libala atikala tiake nde na sa mabele atika kosela bokilo ne mote monta ya libala abaka pesanga mwa moke oyo oza nango nyonso oyo oza nango opesi nazoteka mwana nga te mbongo ya libala esilaka te eloko alobaka na bawana ozomona biso mpe tofasilitaka bana biso
osala ke mwana yo abala po mwana libala esilaka nango te bapapa yango bazotuta ya bamitu parce que osotala montango komi kosengela mais non ça ne va pas. Ozomona kote mpelo na ye nalobela mpe tolobela sujet wana ezaka mpona poto te mpona partout. Partout parce que Batafrique pe baza pe na ligne balanda biso bazo biso. Donc bande de baza en ligne voilà. Monta poko ata na poto pe koma nango ozomona ata na poto pe koma nango to eza pe sujet moto na photo soyo nango pe mais ndeke o mwasi penza abibalela to apesa ata eka na kati ya makambo wana soki ekomi ke totala fete na sale wana peut-être nakobisa mbongo na fete na sale wana yo papa ozobalelaki ngai na mbongo na omopono eza te mais soki na sale namoki toluwe to miziki boye nakobimisa mbongo mpo na dj mpo na sale mais ke mbongo ya libala oyo ozobala nanakamata wana pasi désolé wana pana mibaleli ndenge awa namoni papa nanga papa chiko abina kini mbongo libala ekomoko matina $5,000 abo 5,000 kutu muke 5,000 kutu muke kutu 5,000 kutu muke antuka nayebi te soki bakonde oyo balinga baya kovoma na banzoto bana na bango abasi okata mbongo mpe baopesa bango ta baokabola mpe baosala nango mpe eloko te ozomona yo salala de façon kofasilite mwana yo abala ça biso tokutani na bachance na papa biso na bana na ya tuka pe atona matuka kote ya tuka mobali na ngane aza do ayalo ba lelo ta mwana ya mwasi to abali mwana pa mwasi to abali aba ubali te kane papa biso abali senga ipana. Ça c'est bien. En tout cas, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup maman Babi, merci beaucoup. Donc voilà. Merci beaucoup Yaya, on est toujours ensemble. Bonsoir à Maréchal Banzelo. Michel Banzelo, bonsoir à toi. Donc voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à Trésor. En tout cas, bozo côté belé. Donc le fait bozo côté bozo bomba mambala moko. Bolimbisa ngai o ayoka kombo na été donc nazo lukana zoyo na yamba mbote me bozo bomba ma bolimbisa. Bonsoir à Clara, à Sombi. Voilà. Doi Soleil tokomo kusa malembe comme ça to yokayo. Maman Media Medina, Soko Koko Bongama, l'état Maman Soleil Azo Kitayo remplacé. Non, ngapi na koma ika na liloba suka donc na lingana lobaka nde mama lobi donc to bebisa mystère wana te to tika ba papa ba ya bala biso esala pe bien to tika papa vraiment to tikela bango donc voilà ba yebake wana vraiment ezali pona bango ba mama so imbongo eleki o mingi bomba ngota pour autre chose. Tombo comme on a au sel on a course problème ya thématique papa à se débrouiller à luka ba centime nae aya baba la yo yango wana nde honneur c'est ça un peu hein yango wana nde honneur donc so pesi papa po ya bala o bomi mystère to bomangote voilà en tout cas ba maman hein bon wana bo ça na on lika mususu to welisa na so pete libale kimana on pete to aka mos na mobali sexe intermédiaire azate zela papa luka zala patiente au monde ba maman ba pesa ba mbongo wana po patience silié zala patiente hein tika papa aloba asa la première pas yango wana nde sala elengi hein donc ba maman voilà c'est tout ce que je voulais dire. Allez. En tout cas, merci beaucoup, hein, Maman Soleil. Voilà, donc toujours ensemble, hein, voilà. Merci beaucoup à toi. Allez ensemble. Bye bye. Maman Soleil, merci. Bye bye. Donc voilà. Bonsoir à Trésor Sage. Bonsoir. Donc toujours pour ça, malembe. En tout cas, Papa Chico, Kavula, voilà. Donc toujours mon aba commentaire na yozo comment na bande copie baza en ligne ezake bazo mon appel ba commentaire, donc bazo mon aba commentaire. Voilà, donc, papa la sous trésor, si j'ai za maman Media Medina, comme ça, Coco, ça la demande, na accepté yo, maman Media Medina, na ebike, ozol yokanga. Voilà, donc, si j'ai zalike, papa trésor, ça, est-ce que moi, ça, Coco, peut sa mobile, na imbo, ngopo, abalaye, eza, mabeto, eza, malamu, ou fana moi, sina yo, papa za na posa bala yo mama paza pe na posa pe babala ye mais mbongo ndezo manke bino est-ce que papa soka pesi mbongo babala yo mabe eza wapi est-ce que eza mabe to malamu donc voilà si je na show yango wana
sujet na biso yango wana bato mosusu nango bazokokota te baokota répondeur directement je sais pas bomeka lisusu kaka kokota voilà bomeka kokota lisusu bozokokota te nayebi te qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc vraiment, papa na biso, maman na biso, tobenga, numéro 0032 465 23 34 24. Toyoki maman de balobi, toyoki ndenge papa balobi, kowe les gens na tina te, donc voilà. Bonsoir Bibiche Ngonga, bonsoir à toi maman Bibiche Ngonga. Voilà, donc na habité papa ndeko moto nyonso alobi so ekimi nayebi te so bino mpe boyokanga botiana mwa bajeme bakere mpona mona so boyoka parce que papa na biso ndeko moto nyonso alobi ke so ekimi nayebi te ekimi awa nayebi te so bino mpe boyoka ou pas je sais pas donc oyo azoyokanga se manifester comme ça mpona mona question ezali mpo papa na biso ayeba question ezali. Voilà, donc papa, ndeko moto nyonso, je crois problème eza pa na yo. Ok, maintenant c'est bon. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc maman nanga, papa nanga, to la na biso te malembe. Eza na mo mabete, mais bon, on a des préférences ndenge maman balobi na papa, to bomba ngo, Patricia Mwika, to bomba mbongo wana, peut-être to comme en étape ya kosala fête na salle wana nde yo pe o participer sikoyo wana eza na sikoyo mabete okoko participer parce que tant ba invité na bino bazoya il faut ba invité wana bazala vraiment ya kosepela faut ba sentir pena que to uti pena na fête pena ya ndeko na biso donc to uti vraiment na fête ndeko na biso et ça la bien mais to tika ba papa babi mona muta sala pe moi batache na ebo to tika ba papa basala wana esala mpona bango biso pe toza pe na makambo esalamaka mpona biso pe to sala bango en tout cas po wana to tikela vraiment ba papa toza la presete ya wela kanona pesa mbongo po papa balanga po mokile mona mususu ezalaka bongo ya po mokile mona pe kenga pe na lati voile wana pembe or na kati bino mona papa boye bani donc voilà. Bonsoir à toi Nadé Elonga Nadège coiffure oye na retard ya osakana te voilà to ya manan maman na biso Média Medina. Bonsoir maman Média. Oui, bonsoir na batu nyonso. Bonsoir Patina Diata. Bonsoir. Vraiment en tout cas maman Média senga mona yo lelo donc maman Média ye wana tozana ye depuis Hollande donc maman Média na Hollande. Maman Média si je na biso ozoyo kango déjà ndenge to bandaki to komo ke écoute malembe na kosilisa na Nadège coiffure oye vraiment retard. Maman Média tozoyo kayo à vous la parole. Mam tolo be apona sujet ya mambo ya mobali moi c'est soit ko aider mobali. Voilà. Qui bande connaître son débat lobby. Moi, je crois que le problème est ça, ma casse to lobby qui est impossible. Moi, ça pourrait aider mobilité et tout. Moi, je crois que le problème est ça, ma casse est ça, toza déjà ba futur parent, lobby to bali sa balle. Problème est ça, ezo zala ma casse parce que ndenge ba parents la biso le long de ba comme mobile c'est là-bas. Problème majeur est ça, je crois, est ça wana selon diapason là. Problème est ça wana parce que à l'époque, dès ton noyo kaba parents na biso bala banka na ba symbole. Moi je crois que ceux qui de nos jours et ngoza la ka ba symbole là et ceux qui continuent ka ndenge ba koko na biso bande ko balisa. Moi je crois que le problème on c'est ngoza la te. Mbelepe to ya basi batuli et ngoza la te. Basi belé bazami bali balingi bango abondama. Mais le problème mbele ça la possibilité te à que se prononcer na belle famille nae. Moi, c'est mon petit ça coûtera. Moi, je suis qui cher naïe juste parce que je suis fiancé, mon sous a une possibilité. Ma belle est belle et je couvre juste pour na copain dans lui frère qui n'a possibilité. Moi, je crois que naïo toza ba maman. Il faut dire que le système là d'abord est long. On a notre commune en lelo. Ba parents na biso ba comment belle sa biso na ba cher.
donc bakoma baesa bana na basheri yango moto ezoya na babiloko wana ya mibale mobali nde baza jamais okoki koede faut dire neti lelo nde tokomi mobali opesi ye mbongo en 100% ke ebala yo ça se fait pas parce que soki osali yango na yo mo mpe ozalaka ke reste omona ke dans cet ovandi boye eza nga napesaki possibilité en fait ke bahonore nga mpo nga nayebi ser nanga mo pire vraiment proche na nga donc wana vraiment azalaki ya na nga topasani foye moko tellement à l'époque nazalaki mineur bango soki bazalaki kota bamagere donc nandokende mingi pa na ye na bachambre na bango mosusu so naza besoin nalia neti babiloko ya bamaison africain donc azali aza lokwa plus ke yaya poto wana vraiment temps molai ser wana akomai na zemi ntango akomai na zemi amonaki moyen asala eza te alingaki te tema aza chrétien alingaki te na église erevese ke akomai na zemi balingaki baprécipité basala libala mbango afin ke zemi emonana ntango asali nini adefisi mobali ne mbongo mais ntango adefisi mobali ne mbongo akosi mpe mobali neke mbongo oyo nde baposibilité ezokoka te camarade nanga mo ser na biso mpe ngo tosamba église mo nayebi kombo ne me nakosite ata kombo ya motu mo te alobi ke non intel boye azodefisa mbongo tokodefa avec intérêt système moko ekomi lelo odefisa mbongo avec intérêt mais mbongo wana ezalaki ya ye moko après mobali mpe adefi basali makambo baprésente bango mpe na église et tout après nga kutu na fete wana vraiment nabela liboma taka pire se no abali ndenge esalaka esengo et tout donc ezalaki bafete na nga nakamati après un moment donné ser na nga na aye osala fauche couche allez tant qu'à asali fauche couche après mikoleleki libala na bango ekomi na baproblème mobali akomi kochange face donc akomi mamo tinaka te ti eyosama nini mobali alingi so ser na nga wana te oyo toyebani na foyer tuito no nalingi su te oyebi ke akomai kosala chantage na bato oyo ayolinga fille mo boye kaka na pays-bas après ayoyebisaki mais nde oza mobali ya ser na nga tuito zoka fille ana azalaki soki aobenga mobali ya ser na nga awasola na ye fille ana soko abanda obenga ser na biso mosusu baza soko quartier moko na ser na nga na toyeba na foyer awabengi soko na fixe aotia main libre abio nde kutu nazala nga te na bala ye mutu akamata bala ngai parce ke ye nde mutu apesa mbongo na balela ye komputa yo kutana na fete bakomi oswana na ser wana après obika akrasha vraiment au nez elekela ngai nabetango kara na ndo kotelaka ser na nga na fete tant ozongi siko na babutu wana tant ozongi nayebisi nga mamni nga nayoki nani azofinga pourquoi bandeki kofinga oke yo obala mobali mamna yoki eza solo mpe eza lokuta Zela maman Meda, moi seconde, j'espère que maman a besoin à intervenir. Allô, bonsoir. Bonsoir maman, c'est Myriam Mwamba. Oui, allô. Si je n'ai pas Ali, n'habite sur aux en ligne, n'habite déjà. D'accord. Si je n'ai pas, ok. Si je n'ai pas Ali, est-ce que eza mabe to malamu mama akoki kopesa papa mbongo po papa abala ye est-ce que eza mabe to malamu soki papa aza na possibilité te mama kokobimisa mbongo na ye apesi papa po papa abala ye eza mabe wana siko ebaluki ngai moko nazoyebisa yo ekomeli grand frère nanga lelo grand frère nanga mwasi mondele atie libanda nini parce que mwasi azalaki aza déjà âge avancé azwi akomisi lokola ntaba na ye ozomona babalani na commune makambo nyonso esalami lelo nazoyi grand frère nanga se retrouvé na centre eza mabe parce que mobali nde moto abalaka mwasi mobali il faut abunda ntina suka aye kobala mwasi eza malamu te nani mwasi apesa mobali mbongo aya kobala ye eza mabe ozomona balobi même la Bible balobi l'homme doit manger dans son soulier mobali il faut travailler pour que nani aya kobala mwasi mais eza malamu te
Ah bon. Nga na sepeli nango te. D'accord. Mais si ko yo raison ni oyo mon mabe, oui, mais eza mabe pourquoi? Raison eza nini? Raison eza parce que ngai moko na zebisa na moni yango. Oyo eza media na bombi kombo na ye. OK. Grandpa na ngai ye awa, mwasi mundela monani, mwasi ye moko abimisa mbongo. Asombi ba veste, asombi lamba, bana na ye kolo basombele ba nini oyo ba bag. Bakena komini babalani. Après mo mobala ye ko chomkana, mais mwasi akomisa kile kwa ntaba. Bakende awa na ye. Bakende na adi na ye. Bakende na Deleuze na ye. Basala boye na ye donc mobala sa sur la liberté, a privilège mobala ke asala pe musala te. Ozomona. Eza kitoko te. Eza kitoko te ke mwasi apala mobali. Eza mabe. En tout cas, vraiment. Merci beaucoup, maman Myriam. Donc, bande nyonso baza en ligne, balandio très bien. Donc, voilà, merci beaucoup. Tozozo ape soit via mutu moko toyoka. Wana ezaki bongo maman Myriam. Merci beaucoup, maman Myriam. Merci. Yeso batela bino. Merci, maman. Na yo pe lokola. Voilà, donc maman Medina, tozo yokayo. Oui, après ndé dans tes kolba ce qui après tant tozo na tourné sœur nanga na bombi kombo na il faut dire na c'est que non. Est-ce que le Congo a okaki ba tracha qui on est vrai? Aye bisange effectivement na def sakaembo mais le truc na sakaiti ki za ngai na le baki ça ya sœur na biso mosusu et tout ce qu'on appelle les kombo nae. Après, moi je crois que tant à ça qui est bon, mon bal a compris, attends que mes balles pour mes balles va comprendre certaines choses. Moi je crois que mon bal a compris que bon oye outil pas sert oye moi ce n'est présenté qui était mais plutôt ça y est mon et ça qui a sert tant ça mon sert on a fait la bande senga kaye bablo ma bon do a comprendre que j'ai ango mais selon sert nangana alors que non on a le bail que ezango yangate ezango yangate za ser mosusu ngana ebise carrément ngad mais ça se fait pas au ça qui les salambate ngada mobile tu vois que au moins que suite na onde salami pour dire que ça dépend mi balle mais mi balle yango ebele otoyeba ngana ebi papa le kinanga moko azaka na mwasi aedaye ba yeba na campus azaki docteur mwasi aedaye dans la nyonso mais tangu kaka papele kinanga babale na mwasi wana akoma kozwa bambanda de papele mso akufi na basi 4 oyo ezaki officiellement à part ba makanga mwasi kutu aedaye tanga bande kotanga atika kutu kozala bien na été basukaki ba divorcaki pour dire que y a pas mal du monde na mokili ba eda bango pas basi mais mon qui est au bazar reconnaissante et belle bazar non reconnaissante une fois kaka a vie a préféré pe côté mususu abimisa ki mobile pour mobile vraiment ba salé pour a jouer qui rôle na mobile que voilà tu vois il y a un belle mususu bazar kozo aider mon amour c'est ça la kenyo sommet azarana ma kangu na epé place ki na pe ko ça ba dépense na e tu vois donc la place au na ezongal ko aider mobile eza soki mobali abali yo nde balobaka a remplir ba formulaire nyoso to ba famille nde ba koma kosenga après savoir wana journée tant ça mariage na bino boko ça ba délire na bino comme bolingi salle so besoin mino salle moko ya cher boko louer ce qui l'hélicoptère et ceux qui ont la ta robe ndenge ka ko lingela oko sala comme tu veux mais ko aider vraiment na dot moi je crois que c'est pas du tout évident parce que tant oko sala après avoir kana et belé ba salon me ba remercier bango ka mabe tu vois et puis mon bala on crédible était même la belle famille na tu vois donc en la même question ezaki maman Media siko na ta question comme ça maman Soleil azolanda na papa na biso ndeko moto nyonso est-ce que afutaki nyongo wana en fait na yebite en plus nga azalaka ata moto atoza proche ndeni mamba vie privée na yo soko betelinga tena nga olandela ngo tina suka te parce que eko kenange pa été eloko onga na beti liso parce que na vivaki yango na tuni pese fana
na tuni pesa na ngala ngabi est-ce que ça les kango ayebisi nga yende mta ayebisa nga ke parce que tant bazo finga alors ba finge ka ki mo bala loba ki yo muto pesa ki mbonga dot mais oya préciser ki ngai ke non ye ayebisa ki mo bali ba def sa mbongo un tel ser mo bam ta ko def sa ezem ta pesa nga précision na ebite ce ko ki ya ko sekinga ko sekinga ti nazwa ki pe tante po etalinga pete contrat ba bla bon ezaka fo compatir na muninga quand même puisque ça chaque fois je peux pas dire que ya kotourner que voilà est-ce que futa kimbongo ngwe et tout atana tunye pour l'instant des abwe déjà pona mobile na si ekata parce que tout le monde on dirait côté on a totelé mimom ke wana monda muna yoka wana parce que to kotela msp koza na ngota ma vraie stratégie na éviter bino bande ko bobini pour stratégie na mona déjà mama babi alobi esopie mais moi stratégie peut-être aussi carabon oh média mtade singa mais zoa comme ça bon tozong c'est là to quand ça kinda afuta kinyongo to afuta kinyongo msolinga ozana ngoma vraie stratégie ya bon te bande et ça la manango et koza toza mpiaka okolo banga pesi na sala ngope mobile azana frais Afrique mais na zaika na besoin apesa ngambo na ebisi toza mpiaka totika sur le côté et tout na défi mbongo pas intel tu vois et ba blo bongo sala maka mais Soleil en tant que moi s'il faut ça quand même fier na yo tu vois et le qu'on a ba bengi honneur mobile plus honneur et le mo ça la couronne na biso tu vois et le qu'on est c'est le plus important les trucs qui to ba biso to ba comme en bas dot mais ngana le belo na le ba bien que déjà tant déjà et le besoin est majeur ma casse c'est t'as pas ba parents na biso la biso peut toza ba fiti papa ba parents to tika ba jeu o ko senga ba belle famille na biso ba mbongo ebele babilo ko ebele c'est ça qu'ils ont causé babilo ko na nyonso parce que eza bato mususu alingi vraiment moi solo comme je viens de dire en tout à l'heure alingi moi sona mais les trucs azo okaté ya ko remplir ba droit au ba sengi na belle famille azo linga se prononcer. Tu vois, on peut maintenant ma casse inde ba facture ba komi ko senga batu. Ya on batu ba komi ko kota na ba mère tu vois. Yo kanisi ba jeune garçon belé ba komo linga ba maman pourquoi? Jusqu'à parce que ba maman na bazo zo soin na bango parce que a on n'a pas bala moi si ya génération né a ko katé. Parce que quand yo kaka fartir présentation pamba déjà tala moi ba oyebi c'est tam sou acha 500 €. Acha 300 €. Tam sou yo kutuna na simba ne 100 € te. Tu vois? Non c'est ma bongo ba okamata tant que comme air ya okangisa lupango eza o yakana ba combien de casier era doti boy jour sous pour ça la fête ya mariage et tout na ndenge ba kwemba ngoni so biso to komika mamba civil tie comme bilo kwana nyo sezo sala ka ba dépense moi je crois que lo kwana photo revoir ango ba parents na biso to ba revoir et lo kwana ke ya kosenga ka cher bilo kwana kosenga cher ya onde mtezo mema ba bilo konyo surtout. Maman Mirem auto loba ata kutoza déjà na âge moko avancé au commis déjà maman et puis yo ok bon na ki malon ata ba jeune yo po côté ba jeune em suba kosinga ngai belé mais kimeli côté ba maman mais côté ba maman pe ndenge moko o ki ndenge maman na fiso Mirem alobi afisi wana kutu mundele maman alobi côté ba maman Carrefour que les Carrefour to remema kadi ok Lidl ba comme koto Lidl donc ok mais là ouais na comprendre langage na oté olobi nini côté ba maman c'est nini parce que nous obi que mususu mon okelinga moi si moko azata na âge moko avancé ou soit bon fanda kaka mais neti maman na fiso Miriam alobi frère naye aza jeune akenda ko linga moi si moko azana âge moko za avancé mais mundele pe en plus hein mais so aujourd'hui déjà mundele aza lokwa bois kanzu to so aujourd'hui déjà mundele yeba ba saloka bon ouais mundele ça neka ba noir bon tu vois tant on y pèse olingi ka mundele akola toujours noir bon ko coller ko nuire yo tant on mona ka utiliser yo comme il faut après abwaki yo eza ba mindele presque ba sala ba noir bon ouais mutako akowanga la ngazate néanmoins que yo muto souffra mingi vraiment te ce qui yo mona moi si obali mundele tu vois eza na moins ya souffrance mais ce qui yo kaka mobali olingi mundele yebake ezala bongo parce que ngala ebipe batebele ba bimana ba mindele so ba betro ba connerie ba mindele ba sala bongo ezaka bongo
wana eza nango esalama nango. Donc en gros nakoloba c'est pas du tout évident o aider mobali na dot o ba parents no ba sengi ba droit na bango yo okamati opession. Non, moi je crois que ça vraiment bien te. Ceux qui ont aider mobile ne na otilo ban tout à l'heure jour à mariage na bino boko ça on selon rêve na yo ngo rêve que mariage tangeza la pour là okoyi ko ça ba dépense non comme olingi parce que biso ba basi to linga to ça fait mariage mais bien les mots ba limite mais biso basi to za msu na ça besoin décoration za la boye ba fi d'honneur na ba la taboye mamnyo so ba rêve nyo so to rêve wana ko kamata oko ça so ko za ba mbongo na yo o salaire. Mais ce qui biso ga koto za ape que nga maso yo mbalo balinga obanda na côté nyozo tinda gauche na droite lo baka wana kuteke mama media yo ebi ko kabola na muninga te ya ko kabola na muninga oza radine ya loka ya sujet na biso tobetaki l'autre fois oza radine côté wana te nga kabela la mobile vraiment la ba épice na osomba bepisa olambela cousine atondisi bandembi baseleri baparpika eza badepense na sala mingi mpona mobali. En tout cas mais ndunda fe ezala ya ye moko soso mpe ya ye moko soso eza ye moko kati wana eza babilo ekeyaka mingi na bacarton soso carton macarton. Ça c'est bien, tu comme malé la souka mamédia zaka wana pour kate tozo kata. Merci beaucoup Karine Mogoto. Perle noire voilà. Allô, on appelle je crois ya souka parce que tu comme na souka. Allô, bonsoir. Bonsoir maman. Oui, bien papa. Ça vient intervenir dans oui. Intervenir dans l'émission Soleil. Na habité émission nini ozolanda biso siko na direct. Oui, siko na direct par Soleil diata la joie. D'accord, ça va papa, tozolanda. Oui, avis na ngai ezali que moi si couper sa dot kosalisa mobali kopesa eza bien te soki mwasi alingi asalisa mobali na cadre ya kopesa dot asolola na famille na ye na ndenge ya cuisine interne, ça veut dire soki dot ezali exorbitant et que mobali payen aza na bamoyen ya kopesa dot te mwasi akoki kosolola na famille na ye bandoko na ye alobi non senga ye quelque chose de symbolique, par exemple un simple $50 ou un simple $100 bien koyebisa ya na quelque chose oyo ekozala kaka symbolique. Ça sera une façon ya kosalisa mobali aya honorer ye na famille au lieu que ye abimisa mbongo na ye apesa mobali adefisa mobali po mobali akende kobala ye wana ekozala propre te parce que okozala ondire omibali tandis que soko osoli na baparent na yo osi bango na mobali na nga oyo tozali na ye aza na bamoyen te. Donc je demande à ce que bosenga ye bafacture ebele te bosenga ye quelque chose de symbolique, un petit $100 akozanga yango te quand même. Alors ça sera une façon ya kotia mobali poids et ayebisa mpe mobali te ke nga nasololaki na famille po bakitisela yo. Donc ezala la cuisine interne na ndenge na ye mobali akozalaka surpris que il est venu se présenter dans la belle famille et belle famille esengi kaka un simple $100 comme facture. Alors ça sera dans ce cadre-là akozala asungi mobali na ye na cadre ya libala. Voilà un peu la vie na ngai quoi. Mais papa bongo siko soki ba famille on peut ya teti pe ba lingi mpa mbongo awa ba boy ko kitisela papa siko to suka wapi mama pe portefeuille pe mbongo pe vani nango wana. Ah mais je pense que une femme oyo qui est par exemple voilà, ça veut dire elle peut s'imposer. Elle est l'avocat de son homme na famille na ye. Donc sauf que famille est exigeant, c'est à elle d'engager un débat à l'interne avec sa famille Kolba. Bino boza ko lukambo ya kosala commerce ou quoi que ce soit. Libala ngai nde nazokende na libala. Bolingi na tikala kaka awa na ndako. Na chomela kabino awa. Non, moi je dois aller dans mon foyer, mais mon homme n'a pas assez de moyens
akende okota banyongo etc. ou alors bokomona ngo bien nga nazwa napesa ye mbongo ya kobala ngai bomoteke na kosala eloko te. Donc faciliter lui la tâche osengai quelque chose de symbolique aya a honorer ngai tosala makambo et masolo esili. Donc c'est à la femme de convaincre sa famille, et je pense que si cette femme là a des arguments solides à faire voir aux parents que il n'y a pas question de commerce ou bien pour profiter d'une manière ou d'une autre de l'amour, et la question que il y a du mal, il y a symbole. Je ne pense pas que famille est pour recevoir mon value. D'autant plus que Yomo l'a concerné pour convaincre ta famille que il faut pas ça la monnaie. Voilà, en tout cas. Si je peux comboter, tu es un bien encore. Nabosana kikombo nanga Chico Kavula. D'ailleurs, naza lui papa nazo commenter. Ah d'accord, merci beaucoup papa Chico, c'est gentil. Ok. D'accord, merci toi, c'est fait Kayo. Donc voilà. Le lobo vraiment toi qui va vie hein, donc il y a des personnes Media Medina n'a accepté déjà, mais éviter choses en première connexion. Voilà, donc tout comme vraiment na suka biso moto qui le papa balobi maman pe balobi en tout cas eza eloko mosusu peut-être tokoko sala mo pe par ignorance hein? Donc mosusu pe ekozala par ignorance o kanisa lokola neti keno e ana ngo mabe te mais or eza mabe. Donc voilà maman Media Medina insister les sous. Donc voilà eza mosusu amoni ke bon eza nango mabe te eza nango secret ya biso moka mwasi na mobali be mosusu emona ke eza nango normal hein? C'est normal et surtout baka wana ezalaka mingi eza lokola deux hein? eza te côté au fait eza na ka mosusu peut-être ya mwasi akoma osenti pena ke age ekoma okende pena momona pena ke non awa vraiment namoni awa espoir ekoma osila. Donc il faut na sala ka eloko boye il faut ngape na sala boye po ngape mokili pe mona ngape ke na telemaki et en plus na ndenge to comme na système le but nango ndoi soleil système eza ke maman lati likuta ne bo papa beti likuta ya mado donc costume ya mado maman kuna pa beti robe ne mikolo yango ezo régner bon ngandela lata ngote na zwa zéro. Donc il faut na pesa comme ça ngape faut na lata ensemble là mobile nanga. Donc voilà peut-être na sens wana mosusu eza pe ke na sens ke bana na biso baokola awa oyo eza ke bana bayaki mokie akoli awa era akoma na age moko jeune azomona ngo on dirait eza normal. Donc voilà amona ngo lokola eza normal mais eza normal te amona ngo lokola eza normal mais or eza normal te. Maman Media kota lisusu na longole longo bazai ko empêcher kota. Voilà donc eza normal te ba papa balobi ba maman balobi vraiment hein? Donc voilà la victorieuse nene vraiment eza normal te soki maman moko kat na biso awa vous avez na idée ya osala ngo parce que pa na yo banda komona ngo eza nango normal te. Moi de papa na so to le papa Chico osteloli na bafamille na yo no bapapa ba ngotala kaka parce que kobalisa moto mpe bokokaka mpe moto yango te problème tokaba te ozokwa appel vraiment ya suka toyamba ndeko leta tozoexplike mpe kaka. Oui allô bonsoir. Bonsoir. Oui bonsoir papa. En fait, je voulais juste intervenir un petit peu. C'est à niveau après. D'accord, bonsoir papa Nibo. Oui. Bien papa, toujours landa. En fait, tout le monde m'a commencé sur. Je dois comprendre. Les balles, ils vont tenir les balles, et j'allais, et l'eau, d'abord, je vais tenir les balles. Après, il commence à la famille. Puis, moi, ça m'a coûté, bah, les gars, là. Bah, coûter, je suis pas coûté à la famille. Mon enfant, n'a pas de bon d'abord, bah, société. Pas coûté à la famille. Ça va accepter la famille, ou tout. Oyo bazali au moment que basengi babilo bango libala donc basengi
basengi biloko nango libala basengi biloko nango libala mwasi sikoyo mpe il faut mpe donc asola mpe kaka na mafamille na ye kete mpona mobali oyo kaka aza na ye aza na position boye tout ça nde baza yango mobali mingi bacunaka ke mobali asalaka nini mobali asalaka nini te tout ça mpo ayeba mpe position mobali soki mobali yo mwasi yoki ekumisa mobali oyo na famille na bino kuna bakosenga mpe chere yebiki asalaka boye aza boye aza boye bameke mobali azwaka mbongo bakosenga ye mpe chere soki mpe yo mwasi omoni ke mobali aza na possibilité mingi te soki na mwasi mpe olingi mpe na mobali nango soki na famille na ndenge ya bien donc mabala eza bato mibale soki baputani basoli mais sikoyo eza mpe na basi mosusu aza mwasi ya libala mais bazofanda na mobali séparation adresse tout ça ça compte mama omoni yango moni mabala ebele na kisasa o papa wana bapotaki na bakaboli na mama wana oyo bazwi bana bakaboli mama wana te mpa na bango parce papa wana bazali adresse moko na mama wana te mama na bango saladi adresse esalaka mpa na bango na kati ya buka lopango wana mama wana atalaka te papa libo na katoma moke séparation adresse eza na comprendre te nayebi te soki bino bocomprendre séparation adresse yango atuka na comprendre te ndeti nga na comprendre te gabi adresse système adresse neti mwasi na mobali bobalani mais boza adresse moko te boza kaka séparé par rapport au ke boza kaka bobalana kaka na famille mais boza séparé na kati ya libala na bino boza séparé na adresse donc boza adresse moko te bobalana ezalaka te donc so na comprendre bien donc wana eza lokwa ndeti mwasi je mosusu donc eza peut-être rien avant na mbongo ya libala donc nayebi te donc eza kaka le même sujet par rapport ya mbongo ya libala c'est-à-dire opesi mbongo ya libala omoni na kati ya sujet to baza ololi kaka na kati ya sujet wana kaka mais na mbongo ya libala ezali mbongo ya libala mobali motu akopesa mbongo ya libala mais babiloko ya libala ezali tekede bapesaka o mwa sabakisa o mwa basengaki oliputa o basengaki kolema o basengaki nini wana mwasi akosala eloko moto meme mbongo ya libala mwasi akosala eloko te mobali nde mosusu alakisaki mobali te na ye apesa babiloko wana tu après si on a aussi comme peut-être la salle de fête on va la salle de fête pas jouer ba nani mobali pe moi si pas mobali nga sa musique ko toti nga pe na sur mobali ngai ko ta salle de fête c'est tout à fait normal dans la salle on a mais na ningi ya libala pe na ningi ya famille ya coutume au sur ya famille libala ya famille ya coutume pe ça va biloko maman ya papa ya banoko bani tout ça moi ça ko intervenir ata mukete mais la salle moi si akoi ko idée pe mobali na ye okay ke basomba biloko ya bafile d'honneur basomba babiloko mosusu oyo eza ke basomba babiloko mosusu ya kolia na salle pour fete ezala na mwa elengi bato bayiki bauti mpe fete mpena ya ma soleil bauti ya soleil ngete bauti fete bauti obina kitoko tout ça eza nango kowomi te wana antuka wana eza problème te ata moke te en tout cas vraiment merci beaucoup papa na biso Anibo merci pour la participation donc j'espère que tika na ligne otoka sujet na biso ya mardi to pesa mo kala minute merci papa voilà donc tokomoko masuka bonsoir à Mamicho voilà Guiland merci beaucoup à toi Mamicho merci à Charlie Emma ye a lobby ke ye a sala karandenge papa lobby na ebite papa ni ba papa ba koti ebele mais j'espère que papa moko maloba papa moko awa mama Charlie Emma landiango mama Charlie a lobby ye basa asala ki bongo epe simbaki lelo yo basisi makamnyo so mezwaki bango 10 ans donc bazana bana 4 ans donc ezwaki bango 10 ans donc j'espère que ba vandaki ba patientaki ba kangisi malembe malgré zu bango 10 ans mais lelo makamnyo so esili nango en tout cas ça c'est très bien. Maman Myriam azokota na ligne na téléphone na biso toosala la direct maman Myriam nete so ozana biso benga na téléphone mususu ote ko benga nango tout à l'heure voilà maman Media to komi na suka moi liloba pona ba maman oyo ba salela kango donc na ebité ba patiente ta maman Charlie alobi ezui bango 10 ans mais ba patiente qui quand même donc patience lo kozozanga peut-être eza patience wana ou soit toujours la tête sous papa là okende te c'est jamais dans ma point d'interrogation belé voilà donc comme il a souka moi conseil
et pas bandeko bazosalela ngo ou bien bazalaki na idée ya kosalela. Ouais, conseil ça au co aider mobile non de baloba celui trouve une femme trouve le bonheur. Donc baby biso peut bas to za porter bonheur, mais porter bonheur ils en a pas en il faut dire un jour à d'autres. Et après avoir d'autres, on a que porter bonheur d'une manière d'une autre na katia vie maritale na notre vie à couple na bino en fait que couple na bino ça vraiment génial. Mais les trucs qui pour aider mobile, moi je crois que bon, selon moi, je peux, na kosa angote, na sala nga préparer na angote pour na salango, na ko aider mobile na nga la ba ndenge belé, ko aider mobile za ba ndenge belé, ba sengle na baby, ba boxer na baby, ba bilo mo bongo eza pe na ba intérêt na ngai. Mais ko aider net na ba dot na ke na aider mobile na pese mbongo pour na abala nga, moi je crois que et là, quand on est notre besoin vraiment préparé, c'est ça la matin parce qu'il y a batunio surtout basalango, basan mon cas ba déception. Je crois que tout le monde là on la ba théâtre, des baloba même Bible le ba biso même nature, ils ont enseigné biso te l'auto le ba on biso mo consciemment tu dis que ça se fait même pas. Ata au saliango juste pour non ça ba tout plaisir. Et le ba te yananga ya mi bala le ba. Yo gagne li ba les anines. Ezaka bo bengi ba soular na bato balinga kolia ba ye ba lié na ba on ba meli mo basang. Après wana éthique, boutique, la binomi balai, tu vois. Moi, je crois que déjà, tant mon bali à balio, à ta balio na cherté, à ta salika, moi, symbole, là, na okuta na famille, na yo, et c'est le mobe, et ça la rappelle fière, et motive à paix certaines femmes. Et motive à paix certaines femmes, à zolo baki, ah, il faut que vraiment na zala na respect, mon bali, na faut na lingaye, parce qu'il y a balingaye, bon, le quoi, nous, c'est ça la bien. Mais ce qu'autant, na motema no ebike, aux actes la motivation monter na couple pour former. Moi, je crois que, et ça la rappelle, moi, bien té. Il y a un moment, basi moussou, eza ke babala, abala mobali, a comment puis ça, il y a un moment, ça me semble comme ça, mobile chantage. Tu vois? Et ndi mutaza boy, ngam na sala boy, to lelo to sala ka, mibali na biso ba chantage ka apona, babilo kwa ndako. Asomba ke loko te, loko iko sila boy okipete. A combien plus fort raison ceux qui ont ndem to bala mobile yango. Nga pona ezelo mo bien te ceux ko sala no dépense ko aider mon bail au sali jour à sali jour abonné non te tout à l'heure mais ko bala moi singa na pesa mo ninga moi c'était ba conseil parce que ne notre so ser na ngala ba cracher au nez tu vois ezaki loko ya bango mi balé talaka mon bail yo ko sa o aider mon bail na yo parce que comme na zemi na ye olingi attend que au moins que naza chrétien ça et ça la bien te so ba yebi que ba sentenga surtout naza mukolo tout ça là est là au moins à la propre mais mon bal temps à Monica zemi elongwe nango allié moi passer à Monica à se soulager na pour ma bal les bezo ça m'a payé mon moi si à comme la zemi à Monica qui a limité de ça comme la zemi va précipiter dans ma balle ma mission ba que je l'envoie ba crédit ma mission ba que je dois mbongo ba intérêt à qui aux mbongo ba fouti intérêt mission ça ça à balle mais ça tala na nyongo après avoir balle tu vois juste pour na précipiter libala et puis vrai libala nga le bango ezaka ndenge bozo vivre yo na mobile na yo c'est ça qui comme ça bati mususu pe mona babala yo officiellement mobile a rempli ba formulaire nyo to tapisi ba droit nyo soto ba sengi mais la kati libala oza na yo est resté et lo ke konta ma donc pour vraiment bolingwa solo ko bala ni za na ka ba blo mo symbole ba pesaka mobile a sali ka plaisir et ça pe na mobile musuku ta bala moi si cher ma comment ça chantage famille ma paix parce que c'est cher, le mois bon, tu vois. N'est noté qu'on va, toza ba parents, bisoni surtout toza ba maman, la moni ba mamé belé, la moni pe papa le qui n'a pas pour le kwanzambi, ba mamé ba se belé et l'autre et l'autre il faut to kamata génération na biso, pour génération ba parents na biso so kene na aussi la biso so banda. Et l'autre quand on me ko revoir, to tika ko senga, ba famille na biso, ba famille ba to ba o ba yo ba la banda na biso ba cher. Moi je crois que ceux qui likambane sili nde bakome osenga dot 5000 boye ekomatina bantaba boye bamisu bakome osenga bangombe donc babiloko ekomi ebele bamisusu moto mususu bakome osenga so iketi donc osanti na yebi te babiloko bakome osenga surtout na Kinshasa na biloko eleki ebele même a pe na pote comme na ka cher donc moi je crois que loko wana biso batir parents to me ko revoir na biso tonto balisa bango to senga ba cher te même nga papa na nga bandolo bango tout le temps que yé liba les aka symbole
alingane Ok. ke yelanga bozong selanga boye. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas. Vraiment, merci beaucoup, Maman Media Medina. Merci beaucoup. Donc, voilà, toujours Tikalkana ligne, wana po, toujours style, c'est tout clôturé. En tout cas, merci mingi, na bande konanga, sur Zaki Aline, na lingi bino mingi. Na mon ligne de konanga, à l'équipe déjà, mais je crois combo Zaki SK Praga, je crois. Donc, à l'objet, en tout cas, émission Oyo, et to aider, alors, que to aider, ma casse, vraiment, à CPLI, to aider, voilà, ça c'est bien. Tolinga qui vraiment beau émission toujours ça la pour aider batunyo surtout dans les cas tolba qui kebo éviter ba mito benga bo partager et que vous allez user na ligne za na uza concerné te mende ko biso aza libanda aza concerné donc voilà tant on de connexion SK Prague à lobby bongo donc yé moko yebi pourquoi lobby bongo. Ça, c'est déjà très bien. Hein, la ignorance, hein, par ignorance, ça dit que non, c'est normal. Si tout bas, na biso, na poto awa. Baza déjà, le quoi, des mindele, mentalité, ça n'a encore le roi, ya mindele, donc, français, belé, mais c'est normal. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc, il y a un normal. Or, ils ont normalité. Ils ont normalité. Donc, patience, ils allaient belé. Liba les si la raté hein et donc maman biso ndo ba liba les alora mungu ate si la na raté mai donc liba les si la raté lelo toujours mona kutu mona ba maman ana bana mona 7-8 hein donc azo bala kaka donc mona maman moko boya il y a 55 ans mais balati si voile après ti asali 55 ans d'âge nae alati voile nae voilà pour on la que liba les si la monter malé be kozwa ka patience. L'essentiel, papa fait ça à 1 euro et où tu n'as poche naïe, alors ils ont la valeur qu'on a biso. Merci vraiment la bataille en tout cas, papa Alpha Kumu, tout c'est la yonzembo ya Mario, ok jazz, wow. Invité Mario, on a les CG, oh, Zanini, pourquoi nzembo Mario? Voilà, merci beaucoup, na bande konyo, surtout Bozala qui en ligne, hein, donc merci beaucoup, Bozala tellement belé. Sinon il n'attend pas pour vous attendre parce que bande comme sous ba osilika tanginga te po bomba mi bolimbisa ngai donc voilà merci beaucoup voilà ndeko moto nyonso merci beaucoup papa tokutani bon mardi hein si je n'ai pas mardi ezali ke pourquoi tozo kabana awa na poto pourquoi ba famille ezo kabana na poto D'autant que le poto sur mon poto za moneto taka na diaspora donc voilà poto mais dirait mingi des osala na poto ndenga na moni pourquoi ba famille tozo kabwana awa tozala na ba Afrique wana tozala ka uni tozala bien mais ala mona mama kulutu ezala mona mama leki ezala mona tata mwasi tozala na ba bolingo moko bo tozala ka soudé so lingo sentir ango kende même Afrique bato baza en ligne bokenda Afrique mingi nasi bo le contraire te nanga parce que et comment que biso kutu to uti ba libanda bo en Europe to comme bima lokwa neti ba paya au senti pena que ndekono moko propre za wana cousine na bino moko ya kotale mais fo mona nde baza proche moko na yoku to comme bima lokola neti mopaya baza na complicité makasi na cousine wana yo komo vanda kana bango zotala bango kabo bolingo ezaka makasi tellement tozaka na Afrique wana mona ya noko na biso na ngana ba pire mais soki toza en Europe na oya yo moko bobotama na ye papa moko mama moko na oya za cousin na oya za cousine pourquoi ba famille koma kopanzana awa na poto voilà donc ekoza la kana ngate koza kana yote koza la kana yete mais koza la kaya wana mususu po peut-être on peut inviter mardi pour aya royoka peut-être koza la kana e to lukana to comprendre eloko nini yango oyo ezosala bongo eloko nini oyo ezomema bokabwani wana ya famille omona famille ndeko mo avandaka na France ayo vandaka par exemple na Allemagne na Hollande lokwa mama Media Medina boye mais balobanaka te babenganaka te bayebi kutu mbula kutu do babengana te mbula mpe bayokana do bayebi te siko toluka toyeba eza nini eloko nini oyo ebombami na nsima wana tomeka koede bandeko baza na baka wana
Voilà, parce que ils ont sens, ils ont peut-être un sens moroté que tous les familles, tous ensemble, toi au Kabanaka, pour tous en Europe. Non. Alors, donc, toi, il y a mardi, hein. Toi, côté belé mardi. Donc, voilà, dès comme Antonio, ça peut pas si j'ai un mardi, toi, le capoye, bah, ni n'est tout ça, la bonne, ni n'est tout Kaboula. Est-ce que d'abord ma balle, la place de côté, on aime des autres qui l'absent, ma conflit, au Kabana, bah, de colabiso, est-ce que, dans songi, à ma voisine, ma voisine, est-ce que. Voilà, donc, toi, bah, mardi. En tout cas, merci mingi na binonio so bozaki belé na ligne donc Togola la lelo 1 minute kaka na prière na biso 1 minute kaka 1 minute kaya pamba boy na Congo belé to bosa na otia mboka na biso Congo te s'il vous plaît tant osika belanza bomba biso to la na kimia makilano bomba biso o nyonso kwa kokuta biso na butu lelo akuta na yo mais na nzela wana kamba moko en tout cas Congo ezanga te to sala bongo en tout cas to linga te changement ekokota pona Congo na biso donc pasi eza makasi pona mboka na biso wana Congo to bosana te voilà mardi na 20h to kutani awa biso nyonso merci beaucoup maman Media Medina hein depuis Hollande merci bambo tebele donc voilà na mboka ya ba bibi hollandaise donc voilà voilà bambo tebele yango wana tokutani mardi na 20h heure na biso eleki makasi mais tozalaki na choix parce que émission eza très bien bato bobengi en tout cas falaki to l'exaka air donc voilà toyaki na choix te merci beaucoup à Cathy Mangala merci beaucoup à tout le monde donc voilà maman Eska Praga tokutana mardi tout le monde boza ligne en tout cas na kutanga bakombo te bolimbisanga na récupérer bino na ba message na kozongisa ba comment ba na ba commentaire na bino na récupérer bino kuna tokutani mardi maman Media Medina Nzambe na lola abomba biso mutu malamu kimia na bato nyonso au revoir merci beaucoup bye bye au revoir voilà. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te bambo tebele na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.